Oui, bandeko balandi ya toko mwa pinenge to mesera ko kuta na biso na bino ko sola masolo ba imboka masolo ba congolais to luka vérité solo place ne ko bombama bolanda ki mikolo mileki to beteki lisolo ya onapak ezali nini onapak ezali entreprise ya l'état et pas basala ka musala ya café ezali na ba problème mikolo uti ko leka ya DG wa uta ko kende ba premier belé au conseil d'état commis mikanda et senge de DG na zonga ba population bandeko on a pas ba travailler ba électorat ki awa maintenant ko yana biso awa émission ça na bandeko son excellence monsieur le ministre de l'agriculture o aza sikoyo a sepela ki tena quelques propos ezaki teni et pas na ngai na ba invité bazala ki awa o to yamba ki na émission pona nini na lobaki ete yazu 17 millions ya za mutapasi makambe na lobaki wana mais bolanda na bokebi nyonso lelo oto yesu su awa to yeba nini to yokolo balelo awa ezaki ministre te nde azwaki 17 millions mutu azu 17 millions ezaki DG o a détourné 17 millions ezaki DG so DG wa kendeki ndeko na biso gimbo pati moto pe o azaki na nzala awa azalaki te so na lobaki ministre bandeko bo comprendre ermo bo moni drapeau biso to comme wapi drapeau ermo so mo bouger drapeau c'est la biso bien té parce que force na biso za na drapeau sans population qu'on biso za la kate yango monto do baki wana mais ticket to to yamba suko bandeko baza habilité ya ko répondre na mituna na biso ba pesa so be yano de to kiti awa bon comprendre nini to ko sala awa na onapak après émission sikoyo est-ce que ba ka ko installer de konate ça on n'a pas excuse en dernier te tozana calme yo moko zomona ba travailleurs bazali et mission ndengo lekaki bien qui mezali donc qui mezali et loko moko ezate malgré mouvement yaki bango ba travailleurs bazalaki mécontent pour ba yo comme ancien DG on a suspendu azonga alors ba travailleurs ba sepela quitter balinga qui même c'est la moi mouvement mais DG na biso apekisa ki alumino to sambela to ça la méditation donc pour le moment tous a confiant que nos ministres na biso a ko réhabiliter été OK pour na makambo e bimi ya 17 millions bande ko mususu ba comprendre ki yango mal ba lobi ke ngai na lobi ke ministre azu 1 million to azu 17 millions or to lobaki 17 millions o ezaki détourné pas ndeko gibo pate okoki ko pesa so quelques pistes o éclaircissent na population ba kolanda biso nani a détourné ki mbongo et puis ça qui combien pour ba confondre na ministre sikoyo nde azwaki monsieur le journaliste ministre na biso azaya sika ayebi ne makambo dossier oyote je pense ça fait pratiquement plus d'un mois banda abani ba fonctionne ayebi nete biso to loba kibo ezali ancien DG Guy Bompate yende l'état gouvernement pesa qui est autorisation à koteka patrimoine oyo ezala qui évalué à peu près 17 millions donc c'est lui qui a vendu yende mutateka ki patrimoine yende mutachira ki ba fond wana nyos na ministre na biso azala kité. Donc, ezali malentendu, incompréhension, tout le bac. Non, ministre Azwaki 1 million, ministre Nabiso Asika, a yebi dossier, Azwaki ata infranté. Donc, makambu nyonso, ezana mutu ya ancien DG, oto lobaki ke dossier nezali na cour de cassation, oyo, conseil yemoko alongwe na cour de cassation, akwe ko attaquer conseil d'état. Conseil d'état, oyo biso tokendaki déjà depuis le 5, le 8 mai. Kende kotika lettre na biso auto tika ina président de la République mémorandum na biso pour na restitution à patrimoine na biso to les élever copie na conseil d'état to les vérifier copie na cour de cassation le 7 août to sali rappel ya lettre na biso ana to réserver sous copie na conseil d'état to réserver sous copie na cour de cassation le 9 septembre, tu sais la même chose. Tu as commis sous lettre, il y a une situation préoccupante. Tu as bango pe. Copie tu na président de la République. Copie pe tu sous na cour de cassation. Copie sous tu na conseil d'état. Donc au moins tu as 3 correspondances.
oyo totindaki na instance wana mais tokamwaki bayebisa biso que non balingi baréhabilité ye bazwi ordonnance bazongisa ye est-ce que batangaki balettre na biso wana voilà le problème. Mais donc ministre ministre de l'agriculture actuel azala problème na binoté ye akuti likambu oyo na katikati na mesa na ye nde akoluka solution yango sikoyo comme akolanda biso sikoyo monsieur le ministre son excellence yoka sikoyo adresse to préoccupation to souci ya bandeko ya ONAPAK PCS koyo souci na bino eza nini monsieur le ministre alanda bino na bokebi nyonso. Son excellence notre ministre de tutelle ozali papa na biso to yambi yo to sepelaki to bon esika oyo avant yo ya nzambe nde mutatindaki po to sambelaki epa nkolo ke tindela biso ministre ya agriculture oyo akoya po aya kopesa ba solution na ba problème tozana yango. Problème tozana yango ya munene ezalaki ke no présence na yo oya kosala état de lieu po o ezali entreprise na yo moko. On n'a pas que ça entreprise na yo, laisser l'entreprise fils aîné ya ministère de l'agriculture déjà on n'a pas. Ya mwana to senga ki ke no yo yawa to solola na yo o solola na DG na biso. Po tozana ba problème ebele. Ba problème ya liboso tozana ngo arrêté interministériel sur la tarification ya ba produits agricoles oyo l'état pesa ki biso na décret na biso il y a 2009. Décret numéro 9/59, il y a le 3 décembre. Et ça complété par le décret numéro 18/044 du 24 novembre 2018, Oyo est consacré un établissement Oyo Tobengiango Office national des produits agricoles. Et l'ingo laksa, tozana café pambate, mais tozana 21 produits. Tozana café, tozana cacao, tozana caoutchouc, tozana quinquina, tozana papaïne, tozana thé, tozana EVA, tozana thé, tozana 21 produits. Yangwana tolingi ke décret na biso wana ba signé arrêté interministériel na ba tarif. Oyo ministre na biso akala o tozali ko rendre hommage. L'honorable Kazadi Kabongo oyo asignaki ye azwaki devant a signé à l'été en attendant ministre ya finance a signé à l'été wana pour quoi mettre en œuvre les 21 produits mais jusqu'à présent toujours souffrir à l'été on a signé te yango to lobaki so ministre na biso aye a s'atteler na signature ya l'été interministériel sur la tarification. Mais c'est les journalistes biso ba janyo so on pas que tozali ko kamwa un prévenu libre azali kotambola partout kokota ba bureau kolinga ko poser biso na ministre na biso. Ministre actuel c'est un papa oyo to ko respecter mingi biso to lobité ko ministre de l'agriculture ale mbongo jamais to koki koloba bongo. Nous avons beaucoup de respect envers ministre na biso ye muto ko ba problème na biso akomemango na conseil ya ministre pour ba résoudre ba préalable oyo délégué principal na biso out ko yebisa tout à l'heure. Mais le grand problème est que muto ali mbongo oyo aza prévenu libre azo kotambola Guy Bompate c'est celui-là notre DG suspendu oyo azali kotambola librement en liberté tozo kokama toza na quelle planète. Donc mbongo ya l'état congolais ya zongo neti patrimoine familial on dirait code ya famille batikela ye azwi mbongo wana nyonso ale. Donc le loi azali kokeno kotambolaka kokeno koluka a opposé biso na ministre kokosa makamba lukuta biso jamais to lobi ke ministre a lembongo batu nyonso ba komemele ba bruit wana bazo kolinga ko opposé ye na ba konzi na biso bazo ko diriger biso actuellement. Yango na linga iko pesa éclaircissement biso nyonso ba travailleur toza sima ministre toza sima ya DG actuel ye ministre tozo ko inviter ye aya kokota na usine ata la ndenge usine ba café comme kokota, comment les cafés sont retraités, ils ont qui abandonné plus de 20 ans le café et comme cacao et comme kokota. Yango tozali ko invité aya kotala mosala oyo déjà na comité ne bazali ko sala malgré bazana misoloté. Merci mingi bandeko balandi to comme wapi boyo kinenge présent l'un des syndicalistes à Koloba. Hein?
toyaki awa po totanga kombo ya moto te toyaki mpe awa po totitoye moto te toyaki kosala émission awa bandeko ya ONAPAK batravailleur bacongolais baza barwandais te to baindien te toyaki awa biso osalaka tozala nde nsima na bango toyaki kosoutenir bango na mbela balobaki ete awa makambo ndenge koma boyo tokobomana tokosila na awa motu ayibi mbongo azonga susu awa ekosimba te toyaki awa boyoki ndenge ndeko alobi monsieur le ministre tutelle na bango ya agriculture omoni agriculture lelo lobi chef de l'état azali kuna na kimwenza akendaki kolanse nini makambo etali tobunda mpona pauvreté ya mboka kongo esila tolongwa na nzala ekosenga nde eza na ministère na yo ti ntango tokoloba bokosi tokosala bajete yango tokitaki atolingaki solution epesama oui bandeko balandi ndenge toyokanaki touti libanda kosola na syndicaliste keke syndicaliste ya ONAPAK par rapport à makambo oyo bandeko barevandikaki ete ndeko na biso kibopate aya lisusu awa te biso baagent ONAPAK tokolela toza na mpasi mingi ya koyoka nkombo ya ndeko wana po azonga awa par rapport à makambo ya conseil d'état elobaki awa batokola makambo ya ministre ya agriculture te po bandeko mosusu balingi bakomisa eloko oyo ya bango bagériste baspécialiste en matière d'émission atoza na mate makambo tokoloba wa etali ministre ya agriculture te tozwi basyndicaliste soki nde balobi balobi baza na confiance bakointégrer confiance na ministre actuel ya agriculture papa na biso kasonga kona mpona wana tosukaki libanda na tour wana eleki lelo tokosuka libanda te tokoti na kati awa tozwa moto ya yambo ya ONAPAK ameka mpe kosola na biso mabitina mibale misato tosola na ye ameka koéclaircir biso nini ekoleka na ONAPAK est-ce que ça likambo te ministre to likambo te ya détournement ya DG wakenda bonaka na mokili nyonso DG Simon Siona Malamba Mbote leki nanga bonne santé ça va est-ce que kopesa nano rappel que bakongole bayeba pomba ya liboso oleka na bitando na biso ya magasin de Congo wapi oza nani kombo nani awa pe tokosala nini bien merci c'est otangi kombo nanga Simon Siona naza directeur général a Iawa nasa musala ndenge bakonzi bapesi ngai a fonction yango depuis une année d'ailleurs ndenge boleki boye lelo awa nakokisi une année lelo ndenge botelemi liboso na ngai awa toza kosala mosala oyo bakonzi bapesi biso mpe kolanda objet social oyo ya ONAPAK naza mwana nakoli awa carrière nanga mobima nasali yango awa donc na volonté oyo toza kolanda ndenge mokonzi ya mboka fashi alingi agriculture ekende biso totelemi kaka mpe totala nsima na ye na manifestation asalaki lobi olandaki manifestation lobi lutte contre la pauvreté biso toza na kati po toza bakonzi ya mabele sikoyo nalingi nayeba ONAPAK baproduit nini oyo bino bosalelaka ONAPAK eza nini mekana koexplike bakonda bokoso bayeba ONAPAK mosala ezaka nini na kati ya Congo? Oh, mais ONAPAK eza compagnie monene, c'est un grand bateau. Oyebi touti musika ONAPAK oyo kala bato babengaki OZACAF eyeko koma ONC sikoyo bakonzi ya mboka bakomisi yango ONAPAK parce que bapesi biso 21 produits à l'export. Donc aujourd'hui café comme produit phare olandisi ba cacao, ba caoutchouc, ba vanille, ba produit nyonso oyo te ekotisaka devise na mokolo ya lelo eza na maboko ya ONAPAK mpe toza na expertise nango. Donc mosala eza ebele tozo jouer rôle wana na bilanga na baizi pe na exportation. Donc tokobenga ngo autorité de régulation ya ba produits agricoles à l'exportation. Nde mosala l'état apesi biso toza na mosala mosusu te comme vous avez DGAI donc c'est na moto mosala liboso na ye azate azawapi
nini elekaki awa je mekana koexplike bacongolais mpo bandeko bato koexplike biso kuna mwa moke basyndicaliste mekana koexplike biso nini elekaki awa nalingaka mpenza kolobela makambo ya bato mosusu te po comme DGAI nalingi kolobela vraiment makambo ya DG oyo azalaki awa te ngai nazalaki directeur na intérieur makambo nyonso basyndicaliste baza kodeplore bango nde bayebi yango bien ndenge baexplike bino ngai azalaki awa te na kosala mosala na ngai ya café mosala bakonzi bapesaki nga kuna na intérieur à l'est donc bamakambo wana basali yango ngai aza awa te donc naye kozwa bokonzi oyo koya donc bateki naye kokuta mpe kosala constat eza compagnie ya l'état osali constat opesi rapport na nani na bakonzi ya l'état donc ngai naza bakonzi balobi oyo balongoli ye balobi te tosali boye oyo yaka na novanda na ebonga wana sikoyo na oboya l'état apesi nga mosala nasala mpona mboka ekende liboso bamoni ke nakoki kosala mosala wana nasali yango balobi sala rapport nano na makambo wana nasali rapport bato basali rapport tosali rapport na conseil d'administration tosali rapport eke na ministère et ministère alobi te oyo wana eza détournement non respect na bainstruction ya premier ministre à l'époque et ministre apesi ordre ke otyai na la justice nde akenda na justice na ndenge aza wana sango ya conseil d'état basyndicaliste nde bazokolanda makambo wana mpo bango nde bakolo makambo wana nazoyoka yango nde koyoka parce que conseil d'état kuna eza république eza nde république bakende kofunda kuna na bato bakendeki na makambo kuna eza ona paki te ce qui veut dire que moi j'ai des comptes à rendre à mon ministre donc conseil d'état ntango abimisi basyndicaliste baza matoi milai bayoki na ndenge na bango nakanisi bakende komona mpe ministre mpe apesaki bango orientation ndenge basala bavanda kimia nayebi me ngai naza kozela nde ndenge ministre akoloba conseil d'état abimisi je crois que moto akoexécute badécision wana ezali ministère de l'agriculture donc biso toza kaka na disposition ya ministre ya agriculture nalingi nayiba monsieur ADG omeka koexplike biso rapport ya baagent ya ONAPAC na ministre ya agriculture oyo bandeko mosusu bakolanda biso na émission procédé bakokosela biso makambo bakoloba oyo biso tolobi ministre ale mbongo ale 17 millions ministre ale 1 million ministre aza moto apasi message nini okoki kopesa na bakongolais nyonso ya ONAPAC oyo baza mikili ya poto mikili ya libanda oyo baza na kinshasa oyo baza na baprovince nyonso bakolanda biso sikoyo bayeba yo na ministre ya agriculture boza ndenge nini merci eza kokamwisa ngai ke badiscours bato babongola yango ndenge wana c'est vrai na presse fo bozala très prudent tozala baresponsable ministre aye koya na ndimi te kesi akokisi ya mois et demi gouvernement eza gouvernement ya kala mais oyo bayebi excellence Kasonga bayebi bien que c'est un haut cadre dans ce pays donc aza moto ya pasi te la preuve que oyo bayebi kala bayebi dans quelles conditions azali tokokota na vie privée na ye te mais ce qui est vrai que aza moto ya pasi te ça il faut oublier mais tolingaki kaka toloba na bandeko bazobongola makambo mosusu que le ministre de l'agriculture Papa Kasonga je crois que dossier oyo sincèrement lokola ngai nazalaki te ye mpe azalaki na ye te est-ce que gouvernement na gouvernement na ye azalaki aucun ministre tokoki koloba wake aza na makambo wana eza makambo esalami na ONAPAC le ministère de l'agriculture n'a rien à voir bato ya ONAPAC bayebi eloko nini baagent bayebi eloko nini bazolanda bayebi eloko nini bazoloba tolobi makambo ya ministre awa te ministre azalaki te ministre moko te akoti na makambo oyo ke aye koteka biloko awa ministre moko aza na justice te kono ngai songolo mpo naza ministre mpo nazaki boye nateki biloko non ça c'est vraiment faut pas faire le trafic d'influence tozali sincère
ministre na biso dossier oyo etali ete azak ndeko gérer yango parce que ezali makambo akuti na mesa mais eza makambo esalami avant ye pe avant ngai. Ok. Donc ezala ye ezala nga mutu ayebi makambo oyo azate esalami biso tozalaki te. C'est comme ça nga naza AIA. DG wana pe azalaki AI po azalaki pe na titulaire na ye azalaki DGA ye pe azalaki intérimaire mais nga na ye kosala pe intérim parce que likambo yango nde ekweyaki mais mutu akolobaki o ministre Kasonga o boye te botika kodistraire excellence asala musala oyo musala excellence Fachi apesi biso eza bato badistraire biso te. Agriculture oyo ndenge journaliste alobi ezali priorité de priorité par chef de l'État. Surtout qu'il y a des distractions qui sont longues. Donc, tu as une excellence à la vigilance. Tu as des distractions, tu as des sala café au yondenge au tourna qui n'est bandeli. L'on n'a pas causé un produit ébélé. Sauf que tu as pas tous zalaki parmi tous ont contribué à plus de 16% na PIB en Boka. Tous ont un symposium, un atelier ébélé. Qu'est-ce que le café et les autres produits ont fait de ce pays? De l'État peut Fachi à téléméli yango. Kasi boni bato balingi ba distraire biso lisusu. Te o les accompagner musala na ngobe ko contrôler ba produits agricoles à l'exportation. Yango nde memaka ba devise na mboka. Yango nde ezo sunga ba pays ebele o baza ko sala musala oyo. Donc to kanisi ke na vision oyo excellence de Kasonga ayena yango. Joseph Antoine Kasonga aye nango biso peut ko profiter na ye pour y a déjà fermier biso peut-être nan to bani musala ya ko lona te par rapport à l'expérience na ye on n'a pas que peut faut ala mais to boyi makambo no ya zaki wapi mbongo ngo bakene ko pesa ya tant que qui donc to kanisi que c'est clair makambo wana isalama ça n'a rien à voir avec excellence Kasonga na éviter ba syndicaliste ceux qui peut-être ba déviaki ou quoi mais je ngai mna kuti situation wana toza ko lobawa la main au cœur nous pensons que c'est ça la vérité il faut que bino bo vulgariser yango malamu. OK, merci mingi to le DG Simon Sion. Merci ngai na tondi pe bino bo sala musala malamu bato ba sepela. Merci. OK, merci bandeko balandi to komo wapi to suki a to bandaki banda to koti to ziba syndicaliste de ko zwa moto ayambwa ko jouer intérim na kata bureau oyo to lo ba boyina bandeko ndi bola na biso boti ka ba interprétation émission to komo wapi eza émission oyo e ko sala ke mboko na biso ko ekile liboso to sala besoin mo moko to sala besoin au moins le temps passé makambo le kaka kalezo ngale susuté ministre de l'agriculture azaka na makambo ta ye pa ko kuta na ndenge makamba conseil d'été na bureau na ye ya kuta makambo te to sengi kimia o makamba 17 millions muntu adetuna 17 millions za DG o yakenda o azamba dossier na parquet o ba ko senga yazo ngawo eza ndeko Kasonga te o azali te papa na ngai na pesi ngote tika ite kimia nzambe ezala na bino to kutani mikolo malobi.